Mamulopo. Au monde na dossier à famille oyo. Yo faut senga pardon. Yo faut senga pardon. Mamulopo. Yo faut senga pardon. Mamulopo kota likamwana lo pa senga pardon. Mamulopo yo faut senga pardon. Mais obi ke ba bebana. Kala kutu 2 mois ezalaka ebele. Mamulopo yo faut senga pardon. Yo faut chaque jour ndengo zo pema kaka. Faut yo banzambe limbisanga. Na détruire via mwana mobali oyo zambe limbisanga na bebisa via mwana mobali parce que ozalaki na droit ko ebisa penel olekana monsieur pananga te penel eza kanda penel makambo zolo beza solo te penel okosi na yebi ya Mike tokola na ye tango Yvette Kalombo alekaka zoloba balobaka nini Yvette Kalombo aza mwa na penel ezalaki lekomo na tangi bakombo batu nyonso wana tango sikoyo olobi keloko no beta nde mama ya bora suka Zoro Mabel Abimaka, merci mon vieux là où tu es. Alors baka zawadi, biso toza ba professionnel ya makambo sali. Omoni bato batinda ki o mission ba eba kite fali ndenge nini sengelo salela mission wana zawadi. Soko zalaki ata na moitié nzoto ya Mike. Yoko ko bimisa mote. Yoko ko bimisa te. Boke bimisa bisa vidéo prono ba fimisa tuna mobali moko baza ko sangana nzoto na salon moko ya salité. Que Mike yewana bon comprendre ce que place peine la belle qui liboma pour na koya koloba keno Mike kalamba ya viola kaye alobi biloko nyonso ebeli a fingi papa bondo abimisi ba terme je crois de direct pe ya ye ya suka c'est là où maintenant tout le monde a dit Mike na suka papa ba abandonné côté nyonso ba abandonné a comment vivre seul succès batim penel bazali susute. Elle est obligée maintenant de se faire voir. Se faire voir, c'est revenir encore demander pardon. Tu vas demander pardon combien de fois? Mike a déjà dit que non, je te pardonne. Papa Mike, pour terminer, j'avais dit ça même sur TikTok. Marie-toi, papa. 4 ans. Marie-toi pour terminer. Et cette fois-ci, donc il faut réfléchir à 2 fois par jour. Natala qui a dernier anniversaire, il y a moins de photos à la moins de santé. C'est sympa. Pourquoi? Il fallait Mike Kalambaza na concert na Dalax so na Dallas. Tout le monde a penel azako boma nzoto ako buka muku ako buka nzoto mobimba na concert wana. Les mêmes zembo o Mike a embea. Les mêmes paroles Mike Kalamba a prononcé. C'est les mêmes paroles Mike Kalamba a prononcé en 2016. Baza en couple na penel. Donc les mêmes mots, la même façon où Mike Kalamba avait prononcé ces mots-là, les jours-là devant Penel, c'est la même manière où Mike Kalamba a eu un concert dans le Kalamba, tranquille. Et ça peut être qu'à chaque fois, ce qui est venu, ça, le quoi Madjabou est bandit, si c'est Ali, Bazo Beta Lissolo, Madjabou par-ci par-là, Mike Bazo Tchaï partout par-là, yo, il faut Baya Kobeta Lissolo. Au Koki Kouelo, tiens à niveau aéroport. On change nos passeports na yoto zakaka Mike Kalambay Penel Kalambay ata yo obsession ya ndenge nini wana je nasuki wana pardon Mama wa Taifa Jika TV. Peniel Bazawadi, Mike Kalamba, on cherche à comprendre. Peniel, Aouloukanini, Zawadi, Aouloukanini, Polo et Libonabiso, pasteur de l'Ami qui chante de l'éternel, Mike Kalamba. Tu vas taper sa beauté dans Batutu, Boulina Biso, Boza, Ebele, Boulina Nadia, j'ai bien rappelé la Rabino, n'a pas si bien beauté. Je suis pas celle de la plateau Nanga, je suis avec Dado Taifa Jika TV News. Le boss de JKTV News Azawana, tu me capes tout bêta ma solo ya Peniel. Donc on a gagné tout ça ba maman, Peniel pe maman, Zawadi pour non maman. Tu éviter bazo vanini, nanzoto ya Mike Kalamba, là de Taifa bonjour. Bonjour Nadia Jobé, la femme c'est le Jésus-Christ. Bonjour Naba étoile Nangai. Bonjour Naba griffe tu monde entier. Bonjour Naba tutu obalinganga. Bonjour Naba oba soutenanga. J'ai des cas mon poste d'Apoto Noko International. À partir à Paris, je te salue, c'est ta sœur. Merci beaucoup Nana Djajobé. Si j'ai za munene, eza na mutuya,
c'est très important. Mais abonné faut balanda. Bato balobeli yango na balolenge belé, mais nga na olobeli yango. Je crois ba étoile nanga baza ba témoin. Mon sujet ya Penel na Mike Kalambaye. Na lobaki yango même sur TikTok. Ce qui est dans 5 personnes. Oba kota na muzindo ya dossier oyo. Ndenge bandati na ndenge zoa suka nango. Naza ko faire partie na bango. Nazala invité na ba sorte ya ba chaîne. Même à mon émission aussi tu as défendu Péniel à mon émission. Non non, moi je n'ai jamais défendu Péniel. Je n'ai jamais fait parce que moi je n'ai jamais été côté de mensonge. Tu m'as jamais compris ma chérie. Moi là où il y a la manipulation, il y a le mensonge. Même si tout le monde est contre moi, je vais vous dire que non. Je n'ai jamais, dès le début jusqu'à la fin, j'étais toujours du côté de Mike Kalambaye. C'est ce que je peux dire. Et voilà, tu continues le dossier en Balamoko. Alors, dans la Taïfa, tu l'as dit, Péniel la Elabiso, Mike n'a pas formé tout, Mike violent, Mike a traité pour traiter. Il y a des opportunités, il y a des finga, il y a des conseils, il y a des loba. Lelo to lali to la muki to moni Péniel yé moko lisusu aleki ka na Instagram ndenga misana na réseau ndenga misana aiko senga papa ya bana na pardon mais pardon na yé on dirait et tomboli marambo yo et lala na mitema batu. En fait, ce que je peux dire c'est quoi? Pardon oyo eza deuxième pardon. Eza na pardon moko Péniel, il n'y a pas 2 mois hein? Entre 2 ou 3 mois oui. Tango selon ye auti na traitement auti koyamba Yesu Olanda image wana je crois ba cameraman nanga ba d'accord nango auti oyamba Yesu akomi kelamu ya sika do batebele kutu ba mituna tinengo bala pasteur ozaka no mopagano abi Penelo boyeba ya kala na Penelo ya lelo on a leki lelo na ndenge mokote na sengi pardon particulièrement na Mike Kalambaye o ngai na blessaka au fond de mon cœur na sengi pardon na sengi pardon na batutu na blessa le Péniel que vous voyez devant vous c'est une autre appelez-moi Sœur Péniel ce n'est pas le Péniel auto banda komona na concert ya Fabriga Zaza Kobina nzoto nyoso libanda te ce n'est pas le Péniel oyo n'est-ce pas s'il y a une année ya bokabwani ya libala Péniel a présenté biso 7 ou 8 balles. Alobi na komi kelamu ya sika. Le pardon a été le bienvenu. Pourquoi? Parce qu'elle a dit na ucho yambaye sur le corps mon cause pe moba. Bato ebele ba betela ki yango analyse te. Oui, ezana bato ba salela ki ba émission, ezana bato ebele ba salela ki yango ba collage, ezana bato ebele ba lobela ki yango. Mais et celle qui impacte le corps la pardon ou la deuxième fois. Deuxième pardon, oh, il peut s'impacter. Pourquoi? Il fallait Mike Kalambaye na concert na Dallas. Tout le monde a Péniel. Azako bomanzoto, ako buka muku, ako buka nzoto mobimba. Na concert wana. Les mêmes zembo oh Mike a embeak. Les mêmes paroles Mike Kalambaye a prononcé. C'est les mêmes paroles Mike Kalambaye a prononcé en 2016. Baza en couple na Péniel. Donc les mêmes mots, la même façon où Mike Kalambaye avait prononcé ces mots-là, les jours-là devant Péniel, c'est la même manière où Mike Kalambaye a yembaka nzembo na concert na Lubumbashi. Devant Péniel, Péniel a zobong ses chemises, Péniel la première rangée, Mike a zo yemba. Ataba bongo ba bébé selio makamu na belle famille ataba bimisi ondoki ataba salibo nyonso wana en retard en 2016 c'est aujourd'hui en 2003 que nzembo wana échangé balobi que no Mike Kalambaye abanda ko bokela Péniel je dis merci na bato ba bimisaka ba archive yango na lobaka na internet tozala mayele toskeba parce que nyonso sale maka ebombanaka. Pour croire que non, et le sali et qui dans les vides non, baobimisango. C'est les mêmes zembo wana babimis archive na en 2016 en couple na mademoiselle Péniel. C'est grâce à polémique wana que non Mike Kalambaye boit quel Péniel bamboa kela et Péniel il fallait pas kende Péniel na makamnyo sa sala ki Mike akoka ko se présenter na concerté. C'est là où mademoiselle a sorti pour demander pardon.
Bien sûr. Pardon, il y a tout et qui musika makasi. Pourquoi? Parce qu'il a touché na couple bondo. Il y a famille Madjabou. Pour dire, na finga bana na bazaba mongol, bana na bazaba mongol te. Na kenda musika. Na kosela Mike makambo. Kiazala PD. Cela veut dire, c'est là où tu as vu maintenant, Moutouba Sala qui n'a eu complot. Ceux qui me comprennent, tu as une émission et pas Saratola. Je crois émission, on a une minute qui est bête à 100K. Naloba boy. Pour comprendre que Makambo Madjabouna et Makambo ya Zawadi na Penel, c'est la même chose. Zawadi abimi. Batu va démontrer par A et B que Makambo Zawadi a l'objet à l'okuta. Penel a comprendre que nos copes basala qui n'a yena Deniles, Moïse Mbi, beaucoup de gens dedans échoué. Penel a eko bima bimi le kola mutabeli liboma. Alobi Mike Kalamba ya viola ye. Yangonde famille na bangwe poussa ye babala ye. Nde angona salaka émission na lobi au moni tango sali cop au lobi onde cop asuka na osala on a frappé on a frappé fort ale yonde koyaka loko yoro baka anglais loko saka boto sale loko zoro mabia la lobaka Zawadi na Penel ezala kile komo na tangi bakombo batunyo so wana tango sikoyo au lobi keloko no beta nde mama ya bora suka Zoro ma belle abimaka. Merci mon vieux là où tu es. Alors baka Zawadi. Biso toza ba professionnel ya makambo sali. Omoni bato batinda ki o mission ba eba kite fali ndenge nini sengelo salela mission wana. Yo ba caméra la tena nzoto wana. Eza ba caméra et là tamana na niveau présidentiel bimi se bongo wana wapi. C'est ça. C'est ça. Yo biloko la tena nzoto pona okenenda kwa Mike. Eza biloko ezaka eza biloko sauvage biso na monde média to yebi ngoto zaka na ngote ezaka niveau biloko au niveau donc complot no ezaki ya likolo mais tu as échoué donne-nous l'image là où Mike est en train de coucher avec toi. Il ne faut pas prendre l'image de la maison de quelqu'un et puis là où tu remarques que non batozo tala yote et puis on ne sait pas à un certain moment les frères étaient allés se reposer. Peut-être au sengi batu keno batu azaki kananda kuana oyebisi bango keno na keko se soulager. Tu as profité pour filmer les frères en train de dormir parce que ozalaki na ba caméra o eza sauvage dans zoto na yo. C'était une mission bien préparée. Cet argent, les moyens, tu as levé ça où? Tu étais envoyé par qui? C'était des paroles de Zoro Mabiala. Pour dire que non, tu as échoué. Tu as échoué. C'était Foko, Bossala qui en revient. Yo kanisi Zawadi. Soko Zala qui ata na moitié en sorte de Mike. Yo koko bimisa mote. Yo koko bimisa te. Boke bimisa bisa vidéo prono ba filmisa tuna mobali moko baza ko sangana nzoto na salon moko ya salité que Mike yewana. Ah, bon comprendre ce que place Penel la belle qui liboma. Pour na koya koloba keno Mike Kalamba ya viola kaye alobi biloko nyonso beli a fingi papa bondo abimisi ba terme je crois de direct pe ya ye ya suka. C'est là où maintenant tout le monde a dit Mike avait raison. Ya on a lobaki tolobaki na kuzu lisolo moko boy keno omoni place yo tumboli libulu po muninga kwe yo moko baluka dernière direct oyo kotisa Penel na libulu yango wana dernière direct oyo ba juge ya États-Unis balobi tu n'es pas mieux pose à la maman. Voilà. Tu n'es pas mieux placé pour benga makombo à maman. Les États-Unis déplacent balola ki mibeko. Bakabole liango ba pays mususu na Londres. Mais États-Unis bandimi bana babima, États-Unis baya na Congo. Baya kotanga na Congo na maboko ya papa. Et les kamaki nini, ba preuve nini et sala ki ke juge wana. Et pourquoi Penel a tikala koya kolobela siyelo ko wana? Guerre nyonso Penel la banda ko bunda po ebike mosolo na zwaka ezaka pona bana. Na sala tout po bana batika le pananga. Mais papa pa loba ki net. Yo za mama ya tina te. O mérité mama Soni, o mérité bana te. Bazu e bana.
nga na koloba nga pona nga tour on accepter pardon ya Penel. Na accepter yango. Pourquoi? Na accepter yango. On accepte sur base de quoi? Na accepter yango soki loko abimisi ba secret nyoso libanda. Ezawadi abeli liboma pona koloba ke non. Ngai, je m'en fous de Penel, je m'en fous de Boye. Il faut savoir ce qu'il y a koloba payé par Senga Bolimbiske. Non, frère Mike, Limbisanga. Moi, j'ai été payé par la dame. Quand j'ai cité que non, Penel est derrière Zawadi. Combien va finir dans les commentaires? Et ça, ça date une année déjà, non? Quand je disais que non, Penel a Sima Zawadi. C'est aujourd'hui que vous croyez maintenant que non, ce que je disais, c'était la vérité. Barchiv Ezali, au bêtis, Judith Saraton. Judith Saraton. Nazawana. Judith Papi Abed. Nazawana. Je disais, Penel, Nazawa disait le Komoko. Alors, le Bazawa. Parce que ce que tu as bien, tu as raison, parce que ce que tu as bien, Zawadi a s'attaqué beaucoup plus à Penel que Mike Kalamba. Non, non. Mais on cherche à comprendre. Et là, on est motivé qui se roi na Penel. Si na niveau ya otalia tabano bobo tina mutu wana te on doit détruire makasi bongo. Et bon maintenant la dame elle est arrivée na souka, papa va abandonner. Côté nyonso va abandonner. À comment vivre seul. Succès, Batine Penel Bazali Sousouté. Elle est obligée maintenant de se faire voir. Se faire voir, c'est revenir encore demander pardon. Tu vas demander pardon combien de fois? Mike a déjà dit que non, je te pardonne. Papa Mike, pour terminer, j'avais dit ça même sur TikTok. Marie-toi, papa. 4 ans. Marie-toi pour terminer. Et cette fois-ci, donc il faut réfléchir à 2 fois par mois. Natala qui a dernier anniversaire, il y a moins de photos à moi en santé. Pourquoi moi na mundele? Natala anniversaire ya Shaddai. N'école. École en nini? Oba na président batangaka. Oyo mwana nani Laurent abandela maternelle. N'école mwana Mike Kalamba batangaka. Pour vous dire que non, Mike c'est le meilleur papa. Aza mutu, aza na ba erreur. Azana ba bêtise, azana ba makambo belé entre toi et moi. Maman, na biso mibale na ya musanta. Na ya musanta. Tout le monde a ses erreurs, mais pourquoi tu biso bimisa ba mabena biso na bomoto na otala biso des fois. Muto asate. Na bien. Oyebi kutu na baluba kutu za suki mo so na mobali okome mo libanda te. Mais ngana ngana ba penye ngo za muluba. Comment ko ko mema makako pende ya soni et puis on le va yo penye la zoa Kalamba ya zoa kayo il est allé au-delà. D'abord c'était sous dog. Pona sukisa mamulo. Au moni na dossier ya famille oyo. Yo faut senga ka pardon. Yo faut senga ka pardon. Mamulo. Yo faut senga ka pardon. Mamulo pa kota likamwana lo pa penye leki na pardon. Mamulo po yo faut senga ka pardon. Mais oyebi ke ba bebana. Kala kutu 2 mois ezalaka ebele. Mamulo po yo faut senga ka pardon. Yo faut chaque jour ndengo zo pema kaka. Faut yo banzambe limbisanga. Na détruire via mwana mobali oyo. Zambe limbisanga. Na bebisa via mwana mobali parce que ozalaki na droit ko ebisa Penel oleka na monsieur pananga te. Penel ezakanda. Penel makambo zo lobeza ya solo te. Penel okosi na yebi ya Mike tokola na ye tango Yvette Kalombo alekaka zoloba balobaka nini Yvette Kalombo aza mwasi ya Mike non mais Yvette alobaka à l'époque Yvette alobaka makambo solo oui Yvette alobaka Penel ba solo ba pesa na ba preuve date telle tu étais où mais Mike abando solo na ba parents na etema Penel c'était à cause de toi Mike alinga kota na libulu akufa c'était à cause de qui ce n'est pas à cause de toi yo kosa déjà Tibau ya na kata ndako libala Mike azo couvrir yo Penel o gérer téléphone ya mobile ozolo bazalaki mobile aza pendant 3 ans réseaux sociaux ti lelo Mike abandeli babonné abandeli YouTube Instagram tout nana banda ko gérer yango et puis o changer mot de passe babonné à Mike ba comme babonné na yo. S'il y a quelqu'un qui a détruit la vie de quelqu'un, alors c'est le passé. On n'a pas besoin de ça. On te pardonne. Laissez un peu Mike Kalamba tranquille. Et ça peut être qu'à chaque fois, ceux qui viennent mais ça, le quoi Madjabou est bandit, si c'est Zali, bazo beta li solo Madjabou par-ci par-là, Mike bazo tchaye partout par-là, yo il faut baya ko beta li solo. Oko ki kwelo, tina niveau aéroport, o change na no passeport na yo te ozaka Mike Kalamba, Penel Kalamba. Ata yo moko. Oh obsession ndenge nini wana. Je nasuki wana pardon.
Alors, en tout cas, allez-y comprendre que cette histoire de Peniel et puis Sakanda. Moi, une façon de capter l'émission. En tout cas, et puis c'est Sengoté, Yaya. Et là, on y est bandara. Et si la raté film a yesu te banda, batte dans film ici. Et bon, il y a eu aussi la thé. On l'a dit moi, mon bala batte dans notre makasi de poignet. Si vraiment tu l'aimais, dans tout le monde, batte muso balo bao. Abala moi na muke. Peniel abala moi na muke te. Peniel yo bala ajonga balé la kate. Bon gars ici qu'on a le bal. Même si surtout quand le mariage n'a pas tenu, on a gardé ma bande d'amis, on a gardé le silence. Mais derrière, il est que moi, si quand elle a déjà 15 ans, elle a grandi. Est-ce que Penel a 15 ans? Non. Azali a 15 ans? Penel a 18 ans, 19 ans. Penel a 19 ans. Donc, quand qui m'a cassé, surtout na poto, na poto déjà, éveillé déjà. En tout cas, ça me dit que tu apparaît qui déjà na clip ya Davido. Azali déjà na clip ya Davido. Et puis quand on a clip en musicien, c'est que ça donne. Au coin na tatami plusieurs fois. Donc laissez un peu Mike tranquille. Parents na yepe faut basenga pardon pour on de basimbisa destination zaka ya yete ba détourner destination conséquence ya ngona. Merci ya clôturer émission. Oh destination zaka ya yete au fond il comme est très important. Muna na éviter. Anga ba ko na Mike ya chaka mise pas cousine. Ba para ba retourner pour bango de inviter ka Mike na nanda kuna ba. Ah bon boyebi ka ba Rachel na Léa na Bible et sous ka ndenge ni. Ma parent tout ça à la part des choses tant de mon côté na poto moi on a vu na zubino pe na continuer na poto dans la il fait quelques dédicaces aussi na ba frère na ngana ba balinga ngana ba Christ au monde entier bo aimer bo partager sika to lobi ma be bo lingisa to za ka bato so likambo na internet to lobaka biso to fandi na plateau to za ba santé to za ba sunguki biso pe to za na biso yango tango to zo loba pe to mela mai bo lingisa biso merci. OK, merci beaucoup to komi na suka en tout cas Peniel s'il vous plaît zala mukolo salé la péage et que ça la bien ma casse vraiment et nous voici à la fin de cette émission on a fait si tout bon ngana de gros bisous pour s'abonner pour partager pour liker bye bye.